Bokota, 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 bandeko nanga bokota. Bokota, bokota, matière ici ekoti, makambo ya somo, makambo ya kobanga, makambo ya osala mutu pasi. Balobi bakota kaka. Bokota, bokota de partout au bolandaka ya bino Étoile Nines TV. Bokota, bokota, bokota. Bon invité pe batu mosusu baya kokota la famille. Batu mosusu baya kokota. Baya kokota bandeko nanga bo invité bandeko na bino, ba camarades na bino, bo invité batu nyonso ba voisin baya kokota. Makambo yo etali vraiment communauté na biso, etali pe gouvernement na biso. Makambo somo bandeko ngai. Makambo somo chers compatriotes, makambo somo chers congolais. Balobi bokota, 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 bokota. Makambo somo la famille. Ezalaka bongo. Soki matière ekoti biso pe photo ya kokotisa. Moyen pe to boya, moyen to bomba matière ezalaka te. Il faut kaka toya na pete nyonso, toya na kitoko nyonso, to kotisa pe ba matière kande batu basengi ba matière ekota biso pe toye. To kotisi bandeko nanga na système kaka ya tokos mingi makasi. Salut, salut chers bouchos, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Nines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchos, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na yeli susu na mama nabiso mama Olive Lembe Kabila, ex-première dame surtout de la République démocratique du Congo, la famille. Mama Olive Lembe azala pe moi c'est kitoko mama ni mama balobi mama waro. Mama waro ebele ya batu bakoya koloba mama Étoiline na makambo dati yo kota po na mama Olive. Loba pour na mama Olive siko ya turo yo ye lisusu na mama Olive. Problème nini? La famille, communauté na biso makambo ezanga kanango te. Communauté na biso eza communauté oyo bandeko nanga omata okita makambo ekoya kaka. Sala bolamu ekoya kaka, sala mabe ekoya kaka. Nyonso o ko sala na communauté na biso la famille, batu bakoya kaka koloba. Ezalaka ka bongo. Siko ya lelo bandeko nanga eza makambo moko eza ya munene penza makasi na ebite moyani na roki kolobango mais ezalaka bien biso nyonso tokota ngo ensemble biso nyonso elongo ya biso nyonso tokota. Avant tokota na makambo na biso wana munene ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu nyonso tout. Batu o nyonso balandaka Étoile Nines TV, batu nyonso surtout ya sika, o bokoti sika, kandenge zalaka, bokoti pona kolanda biso, na kolingana nuna ya ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois vraiment ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute. Et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka toujours et encore bien so que zolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso zolandaka Étoile Nines TV zwa penza kiti na yo vanda tango zo vanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni côté mosusu talela PR soko monique non ba oyo eza ba oyo yo moko oliaka petit déjeuner na yo na osenga na yo na pete nyonso kota penza olia petit déjeuner na yo soko monique non ba oyo eza ba oyo oliaka repas préféré na yo en tout cas na osenga na yo na pete nyonso kota olia repas préféré na yo soko monique non ndenge za boeza nango pourquoi pona souper na yo Étoile Nines TV a osenga na yo kota penza olia soupe na yo na système moko kaka ya otolobelaka na biso chaque jour
tokos makasi. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker la famille aye na ba solution ya somo. Gavker aye na ba solution ya kilikili. Gavker aye na makambo penza ya kitoko. Pona bandeko na biso o bazalaka na posa mabumu na bango ezonga ndenge zalaki kalawana avant baya minene. Bobenga Gavker. Soki ozalaka na problème ya pota libumu oye esilaka te. En tout cas na osenga na yo kotaka na Gavker bandeko nanga kuna solution eza ya kilikili. Soki ozalaka na problème peut-être kopema na yo ezalaka mwa pasi oyebaka te pourquoi okeba hôpital songolo pakata mais ozozwaka solution te. Ya turo yo na kosenga na yo bengaka Gavker la famille na système moko kaka ya tokos kuna penza ba solution ya kitoko ba solution ya kilikadikili ba solution penza ya kafu la famille eza na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Tokota nanu na makambo na biso lelo toye na mama ni mama waro toye penza ka ndenge toyaka soki lelo communauté na biso ebengaka mama Olive mama ni mama babengaka ye mama waro parce que asunga batu ebele. Tango azalaki première dame ya République démocratique du Congo, en tout cas azalaki mama moko oyo abanotika communauté congolaise ka aboite. Azalaki toujours soki mwa likambo eza omona ye moko asali descente na ye ake kosunga batu. La plupart aujourd'hui surtout soki toye koyeba mama ni mama mingi penza makasi c'est parce que amikoti saki makasi penza na ba comédien na biso. Yango yaki kosala keno tant de personnes lelo balobelaka mama ni mama Olive Lembe. Donc komikoti sana ye wana na nzela ya ba comédien et tomboli ye lisusu na système moko kaka ya tokos. Bande konanga lelo nazoya na makambo ya mama ni mama pona ba comédien te mais nazoya na makambo oyo tokomi komona sur les réseaux sociaux. Toutaki biso nyonso toyebi situation surtout ezoleka na est na biso ya Congo na biso précisément à Goma. Ba makambo ezoleka kuna combien bazo boma bandeko na biso ya ba Congolais, combien bandeko na biso ya ba Congolais bazo kima, bazo luka place ya kobatama. Situation oyo ebele ya batu tomona yango, ebele ya batu toyoka situation wana. Na koyoka situation wana jusqu'à présent tomona ki gouvernement na biso te kosala descente tomona tate ke non premier ministre ye wana akitaki gouverneur ya province soki kingandi akitaki mutunani akitaki tomona yango te tomona ka ba interview ba meeting mati ekiti
yango tomona mais kosala descente penza ya makasi ke non tomoni ndenge bayambi ndenge bamoni bandeko na biso ya bakongole bandeko na nga ezomonana te. Alors sur bamakambo wana nyonso du coup toye komona kaka influenceuse na biso na kombo ya Marian Tumba, mwasi ya kilo. C'est une femme à féliciter et à encourager quand même. Je sais que tant de personnes non cette fille là yazala kaka mutu amatalana osala biloko pour que batu batala ye. Mais mosisu au-delà ya matalana mais asali musala kitoko o ebele ya basi o ebele ya ba couple o bazana mbongo ba yebani na mokili mobimba basali yango te. Basali yango te, simple influenceuse lelo akiti na Goma. Pona kokendo tala bandeko na biso ya bakongole. Pona kokende penza kopesa bango bambeto ya kolalela. Bazalaki na bambeto te. Bazalaki na bambeto te. Marian Tumba akitaki kuna bandeko na nga na bambeto. Na biloko akolia. Ake ko partager biloko akolia na bandeko na biso. Bandeko na nga ta landaki ba video wana esalaki nga mpasi. Maya miso bando tanganga. Komona keno na gouvernement na biso jusqu'à présent. Bandeko na biso ya Goma bazole la gouvernement bolobi nini na situation oyo. Bota la biso te. Mais batu o bazana mbongo. Ba okendo tala bango te. Lelo toye komona Marian Tumba. Akiti. Ake kopesa bambeto. Ake kopesa biloko akolia. Yango population lelo ye koloba. Elobi mama Étoiline. Yo zalaka intermédiaire moko makasi. Ba makamnyo sokotaka. Yango ba pesinga oyo doléance na bango po na population. Population ye kotuna. Gouvernement ezozela nini pour que bakendo tala toko tikela bandeko na biso o bazana Goma biloko. Batu ba mentionné balobi siko mama Olive. Ya kosungaka ba comédien. Goma wana akosunga bango te. Ge aza mama ni mama waro. Akanisila batu a Goma. Batu balobi bandeko na biso bino boza na bakombo. Na mboka na biso boza ebele. Boza ebele boza na bambongo, boza na bambongo, boza na bakombo batu bayebi bino. C'est le moment bo lakisa bolingo na bino, bo lakisa bambongo na bino, na nzela penza ya okendo tala bandeko na biso o baza na Goma. O baza na Goma. Moment o bazo lekisa eza moment moko eza difficile à supporter. Yango population eye kosenga na bino. Eye kosenga na bino penza bota la situation oyo. Tango batu ba olo ba bongo ba lobi ezala na ba pasteur. Ba pasteur o bazana ba kombo neti ba pasteur Mike Kalambai, ba pasteur Moïse Mbiye, ba pasteur Marcelo Tunasi, ba pasteur Atoms, ba pasteur Francis Tatou, ba pasteur mosusu, ba pasteur Dalo, ba pasteur baza ebele o bazana ba kombo, ba pasteur Charles Bameko, boza ebele. Ba lobi bo sunga bandeko na bino, bandeko na biso o bazana Goma. O bazana Goma charge o ezalaka ate que non ka mama Olive, ka mama Denise te. Mais ezala batu nyonso. Ba o nyonso, poutine de l'écriture Belvi Kandi. Mama waho, maboko pembe, yopo kabaka. Situation ya Goma olobi nini? Poutine de l'écriture. Olobi penza nini? Mwasi tokos. Olobi nini? Bandeko nanga ezalaka ateke non batu oyo bazana bakombo batu oyo bazana bambongo nde il faut bakende te. Mais situation oyo ezala ya batu nyonso. Ata babiso mo to sala be mission. Toke no soutenir bandeko na biso oyo bazana Goma. Moi muke o Nzambe apesa yo kendo partager yango na bandeko na biso bazana Goma. Bandeko nanga nalandaki émission, nalandaki interview bandeko na biso bazana Goma. En tout cas, à ta place à kolala. Baza ebele. Kutu bambeto oyo ndeko na biso Marian Tumba plutôt. Oya mimaki kuna. Ezalaki suffisante. Donc baza na besoin ya bambeto lisusu ebele. Baza na besoin ya biloko kolia. Baza na besoin ya bilamba.
Batu mosusu bazalaka bango spoke bakaba bilamba, il faut elamba wana enzuluka et perdre na couleur nango nde akokaba te. Bomoni soki boza na posa nzambe apambolaka bino, okotika kozwa ka mbongo na yo. Zwe ka mbongo wa mutoki na yo lobi ke no. Mbongo nanga oyo na kokendo tiango na nini na ba orphelinat na kokendo tiango na bandeko na biso oyo bakimi bitumba kuna na Goma. Okeka osombi na ba magasin, osombi na ba shop, osombi bilamba. Olobi ka keno nazo lukaka ONG moko boye na oluka mwa place moko boye esunganga pona kotinda bilamba oyo ekoma na Goma, batu baza ebele. Biloko na yo ekokende, nzambe pe akopambola yo. Kotia biloko oyo si enzuluka te, tomona kata nebe eglise, soki ba osenga bilamba, obo pesa bilamba na ba sapato, pona bandeko na biso oyo baza na Goma, o bandeko na biso baza na ba prison, mona batu mosusu bilamba moko si enzuluka, bilamba moko si toboka, bilamba wana nde bazokendo pesa, ata yo moko yo boya bilamba wana, me okendo pesa batu mosusu, ezalaka bongo te. Mosusu zwa mwa mbongo na yo kendo somba bilamba penza kitoko, zwa mwa mbongo na yo tia yango penza, tia Dieu à l'épreuve. Yebisa nzambe ngana dépenser mbongo oyo pona kosunga population na yo, pona kosunga batu antel yo pe kaniselanga. Omona pe lola ekofungwama, omona pe ba makambo mosusu ya makasi ya minene e osalema pe na vi na yo. Oyo pa o penza Marie Ntumba ekosala, en tout cas eza pa moko ya kitoko. Na yeko sensibiliser biso nyonso. Mama Olive Lembe, talela bato Goma. Mama Denise, talela bato Goma. Pasteur Moïse Mbiye, talela bato Goma. Poutine de l'écriture, Belvi Kandi, talela bato Goma. Sila Bisalu, Pombasen, talela bato Goma. Pasteur Nabiso Mike Kalambay, Pasteur Nabiso Marcelo Tunasi, botale la bato Goma. Situation eza bien te, bandeko na biso bauti na ba makambo minene, ba mona ndenge bandeko na bango ya ba famille na bango bakufa, bana na bango mibali na bango, ba tata na bango, ba mama na bango bakufa. Sikoyo baza na besoin ya lisungi moralement, physiquement, spirituellement, financièrement. Donc lisungi penza na ba côté nyonso to soutenir bango. Pa oyo to geste oyo ndeko na biso Marie Ntumba sali e akola musape ba biso mosusu. Surtout pour na mois de la femme, na eko sensibiliser na biso basi. To kanisela bandeko na biso o baza na Goma. Situation eza bien te, qu'on se le dise. Situation eza ta muke bien te. Bandeko na biso kuna kutu kotala ta bilamba ya bana. Bandeko nanga na yokaki maya miso. Na yokaki motema pasi. Ba bebe, ba lati bilamba moko za ya toboka. Soki otali bandeko nanga bilamba kutu ba couleur esi ebeba nango kala. Moi ba savon bokoki ko somba ba omo bo sombi osombi moi biloko na ya kolia. Soki olobi ke non ngana ko somba biloko kolia te, ata moi ba savon ba mafuta ko pakola ka ndenge zalaka moi bilamba ya mike wana otie ata kaka ezaka kado moko sachet moko otie biloko na yo kaka na eloko moko peut-être il y a $10 yebaka ke non nzambe aopambola yo. Soki ya pamboli yo te ata bana na yo ata bakoko na yo malamu to salaka mosusu ezongelaka biso te, mais mosusu ezongelaka bana na biso bakoko na biso. 4e génération la famille ezalaka bongo. Ezana ba bolamu mosusu lelo elandaka biso parce que ba kokolo na biso basala bolamu moko boye biso toyeba te. Siko lelo oyo tokomi kofuta bolamu wana. Yango bomona kataba mabe, ba koko na biso basala ba mabe moko boye. Omoni pe ba génération ekomi kolandana. Soki boza na vie de prière te, omona ba malédiction wana to ba lien wana ekomi kolandaka bino. Ezalaka bongo. Siko soto sali bolamu, yebaka ke no bolamu na yo wana ekoganga. Ezalaka bongo. Ezalaka bongo la famille. Mais ce que moni kenon na côté na yo peut-être na côté na yo ozana mbongo te ya osomba biloko. Ataga mabondeli. Prière ka kozo prier pour na bandeko na biso bazana Goma. Koki koyebisa nzambe pesa bango makasi. Nzambe bomba bango. Toboy lisusu makila etanga. Ataka ba prière wana.
nzambe pe akopambola yo parce que eza na bato mosusu bazalaka na besoin wana ya kosunga mais batali réalité batali bambongo baza nango ezopermettre te ke basunga yango omona bato mosusu alobi nayebi te soki na kosunga naoyeba te soki na kosunga naoyeba te ata na nzela ya prière kaka bandeko na nga ekosala mingi malamu kitoko o wapi. Mama Olive Lembe Kabila kotika bana goma te mama ni mama talaka yo toyebi ke na Congo na biso oui c'est vrai soki muto asali mabe bakoya koloba soki pe muto asali bolamu to reconnaîtraka pe bolamu toyebi ke na kote ya mama Olive asungaka pe bato ebele asungaka penza ebele ya bato mama Olive asungaka yango penza population esengi na mama Olive akota likambo yo mama Olive aya ko intervenir pona bandeko na biso baza na Goma balobi mama Olive kotika likambo yo te yaka ko intervenir na bandeko na biso o baza na Goma mama Olive na système moko kaya kitoko gouvernement na biso botika pete bo continuer kaka na kosunga ba influenceuse bolala te bola la penza te bola la te ba influenceuse kandenge bomoni Marian Tumba Jemima Kokonzoni yo za wapi Marian Tumba déjà leki yo asali déjà pa na ya liboso yo pe kotisa na yo pe yo pe sala pe ya minene kandenge zalaka na système kaka ya kitoko mingi makasi. Grand merci na bino nyonso balanja Étoile Ines TV, grand merci na bino nyonso bozwaka tan na bino pona kolandaka biso ba merci penza mingi makasi ba merci penza bandeko nanga talaka bino soki lelo to continuer ko sala ba émission parce que to yebi ke tant de personnes balandaka biso tant de personnes ba sepelaka pe na ba émission na biso na système kaka ya top. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka batu oyo bakota bajena na bajene ba priya ba solution exactement jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.